What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Alors même si tu parles, tu as un collègue à Karine, tu as une voisine, le matin, il y a ça me changera et l'autre côté. Parce que la vie n'a pas vie. Ceux qui ont montré que Yonde Mtoza, maman naye, kasi remplacer maman Charlotte. Oso wele nana. Quand on finit, on a bien bon moyen moté. Quand nene azo finit, on a bien bon moyen moté. Quand on comme on a cherché tika motema mabe. Nene ça mon na sele motema mabe. Moi ça mbishi boye na que ça fivette, moi ça kalabo motema mabe. Moi ça mbishi lo kwa ngai, na que c'est la fivette. Motema mabe. Et on motema bon peut éteindre la carte. Fivette fille ba mai maman sokola. Fivette fille sokola Sophie moi ça va milangi na chambre. Mais ba kisa nga fivette za ba kisa tina te. Ba kisa ya héros ba milangi na mayo sokola. Boso mo na asokola ngo. Ngana ebi motema mabeti. Na yebi motema mabeti. Omoni nzamba pesa ngaka place gauche kangi droite fungwami. Vina ngana ebi tuma makasi batu musuna approcher. Fiveti yo vanda pa biso lalawa. Ozana poso kende to beke na yapa na bino na kokate te. Kolobalanga teke na yapa na bino na kokate te. Fiveti yo yapa na biso koko mona confort o préfère vanda. Dans la chambre na likolo. Et donc, qui mis ça en PC? Bande kolanga ba benga na sebabi eta ya fivette eza bien te. PC le ki na njoto PC za contre chaise, il faut azonga. Ndina yako yepso na sena bi atuka 5 PC o ele ki makasi faut zonga. Olongol sanga semité na vie. Osa na problème na ngaité ke on a longol CSMT. Ngape j'ai la vie na ngana bima jamais na mobala grande sœur nanga. Okomo kosa makamaka ya gola yaka kokosa yo makambo batafu ici ba binemi ya ba famille lukoki o ba ka kokosa la batu o comprendre ndeti nga gel conscience sangeza normal nga gel moi ça Rodrigue à l'époque nga gel moi ça Mouchi nga gel na ningisa ba frapper na ejobu na kinaka Captain nga na vana kelinga papeti ba maboma bino kutu muta sepla pe na libala azalate abibel msoela bat bampoka kako longwa nemba mo pe champana zumundele ba difficulté msufo accepter ngo pozo bonheur na via na mobala camarade te na via mobala mutu te na via raté pona bimisa ba vrai noko na fana na ku place mo fait mais mobali relation na yo maponanga obanga ngate yo yo danger yo nyoso mena fandi no place moko oye Brazzaville une semaine avant so 4 jours mais ngana yé mutu bozene avat kalo chota chité mais mona ngana bicha bela obanga ngate five ngana mo simbisi obite basa mikuse basa mbunju nde basi OK na otala aussi ba photo côté masco comprendre que na s'imposer ba vie ba yoki nga batalinga
to sa analyse to biki entourage avait ça mabe bobi to sa bandoki te. J'ai la comme chanteuse ah non bimisa lise y pas autant qui danseuse ba bundana lise au monde qui épaisé mais oyeka na kata les nox parce que j'allais parler de Fally surtout on le baké ba vie abo complexé Fally pour ani bobi que to ça va faux petit non moi je te respecte beaucoup. Non, manque encore respect, me comment pour ça comment manquer au respect, à ta Fally au monde impoli, au monde ingrate. Parce qu'on a chemin dans sala. N'a problème à ta artiste ti. Mouton à la salle à néguer, c'est Léo. Ce n'est pas toi. La salle à guerre n'a c'est Léo. Alors, t'as bien des jalousies à la ti. Dans la fille nio sur la YouTube. So mutana qui faut asa problématique afrika la ba to c'est moi mais la sala ngote ko côté ba kameko bi moment la fin na nie na lobi na petit vous comprenez votre téléphone papa dia ko menga bonjour jana za kini no papa émission yone bandela ofingo beke gel yo bakena ko tika opa yana biro jimio ke longola zema 6 mois OK lelo yo bite ngai moko na kenda ko tika yo olongola zema omoni ke comment ça ba contradictoire yo moko omoni ke bimba mo mito bimilo kuta so comme na problème ke na ko luka gangi no nenea bana alo nenea côté la ngai na so comprendre te makambo nini yo si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde. Fille, au Koramati, le cas de rater Sili. Donc, quoi de gens rater et Sili? Hortas King Cody. Vous comprenez? Eh, non, pas ça, attention, Fivette. J'en explique, tant que vous comprenez le mot diplomate, il y a une personne qui boma. Vous êtes stable, vous êtes fan de fleur 2 mois. Vous êtes un bon mandat côté. Aucun se bon mandat au sur qui fait la peine et pas ba fleur. Dans le pan où il y a ba fleur, vous faites 2 mois. Où est-ce problème? T'es sûr qui Jaël? Eh, qui fait la pas ninga? Au moins que comme la mututu. Au moins que mututu ça la retouche. Comme Fivette, vous n'avez pas binoté. Il y a un qui n'a pas ngunda pas ninga. Vous n'avez pas binoté? Il faut lukanda kwa taille ya mukele kete il faut lukamuka olala parce que on a choité bona ndakute bona lupango te fait mama bino fanda wapi makute mna fanda wapi yo fanda wapi mwana na yo fanda wapi bona ndakute Fivette bona adresse te wata na yaya moko ta tonga ta bonde vera tonga tombola ezate to se mélanger ndete to se mélanger pas kofi to se bon de toute façon jou bazwa ngati. On comprend, moi, je vais vous comment mon frère pesati. Fille Melima Souba. Fille Bakangi, c'est mon nom. Il y a Penya Mobali, Bakanga gauche. Bassoubeli, tchoa, Americana. On comprend, on a maîtresse marambwana na bota pana fudi si kitoko na bota fudi si kitoko mwana nga kitoko makambutu kitoko papa mwana nga ana churki alali mokili mobimba posono ya nkoi olati sango meme oso nkoi no lati sanga mama nganga pesa adele nganga pesa adele nganga pa kufaka olati singa no ba masque de Fivette ngai mutu na laki so papedi ngai muna laki so papedi na fanda bonobi bota téléphone papedi akomenga bonjour jana za kini no ba pe mission mo ile ketu mtayambanga le ketu mtayambanga na bien tout comme mutu to ko pardonner tes papedi parce que garçon wa chapso poto la famille. Ngane na fandi bojael shonde na ngaka kitoko bone na fudi sina zena na mwasa Rodrigue odika rula na bakara kano bo muta sala ki komo na famille na sona baba silo kwa nga asate na bando
osala kombo na nga na fruit d'ici na bandi osala ngo tongo l'imposant Rodrigue wana afandisa nga na ville ocomprendre siko nde na vanda ofanda bo naza mobali na nga tangisa nga nakende na salon apekisi nga salon tu dois étudier tika makambo boye nafandisa pale bashibe baya kuna bajanta misini balia na ndako na nga à l'époque je fais avec Rodrigue na lambela misa shibe balia moi muke adala makambo na ba fruit d'ici ngana kelinga papedi wali boma fivete wala masolo ya gola betelo ya gola na loba likambo solo te nyoso ya gola lobezaka lokuta eko swanga so ezali likambo solo mais so ezali likambo lokuta atuka eswanga te fivete na respecter ba identité bato basala nzambe batebele ona ko yana TV na biyo ebisaki nga boye batana nyoso ba oyeba ke likambo lobi likambo kutu no ya Belleville no c'est la Belleville voice na ebisio lokoyo lingola ta posa meme nga ta posa tebe ya soki ya taba je suis producteur nanga je suis évaté producteur nanga non ça makamna nga na Netflix non ça makamna nga na producteur nanga ale bomi bino ya ko progresser te pour mon place non comprendre peut-être que fivet to lingo bo manga po jalousie yo bimisi eno yo so bimisa na comprendre te mutu aza innocente mutu alela ka mingi mutu ayebi likambute azo ya ko konsenga ilikambu nini yo ana biba innocente baloba nga na sala ki o mabe nzambe moko ayebi mais innocente oya ko sala jugement ye moko lelo aleli lobi aleli lobi kuna leli mama to taba témoignage belé bato balele belé na matanga ezaka bandoki bato baboma bato balela na matanga vous comprenez oyo lela mais atata osanga mabe o poignarder ngodo Fivete yo muto yebisa ba camarade na onyo so ba finga ke na sida mais entre temps je parlais avec toi je mangeais avec toi oye okutinga bien ye on PCT OK sur nga mama moko ya ko sokolo nga PC na yo nene ya muto osala vidéo nga je na yelo mama mo sokolo PC apo olati masque de VS yo obiki sanga la TV yo ko biki sanga la TV si o finga ngati yo ko mona ba pesa batu yo ko mona ba pesa Fivete yo ba bokela on PC eza sida te ba bokela on PC eza ki sida te o kronda ki okomi lokwa kisengi ba do makwanza nzoto mobimba ya même pas espace ba tutu ba yebi ozana li kwanza etika espace te eza ki sida te on eza ki ka PC normal na infection obeti na PC 300 na nzoto eza ki zona te ngasha elo pour le befali na analyse ken epesi batuketu ngasha elo na soso li puta nanga Fivete bolamu nanga oyo zo lela wana nga na olela te mais nzamba agiste na muta masumu Fivete bolamu nanga eganga na kata nzoto na yo oyo lelo ngomona osui na otemo komi fanta Fivete yo sanango ma live news Angelica zo sala ba fuite zo utapana yo nga na benga oti nga na benga yo na tuna yo pourquoi pesa Angelica ba fuite grâce parce que Angelica bengi nga ayebisi nga makamu na yo oh yaya isanga te njoka ozana reta Angelica da kanga kyo ba capture atindeli nga nde ka yazala ka yaya tala ngabi a OK no sona fa ko sona mutu na yo ala makambebelo yebso tiko kote la grâce Fivete osa dangereuse modon posane zaki osa succès o séparer pour mieux régner o séparer pour yo télé maman trona no temi la personne da bata YouTube tu comprends trona no temi la personne bata YouTube nga comme chanteuse et belle c'est ma bomba muto ayebi likambute oyemba mona TikTok ayebi ko yemba te faut chanteuse nga na problème no te on a problème na ngate to sona fa na kolonga fa na kwelanga boni ona kombo enemi na munoko boyo boni ona kombo na munoko mutu nyoso na YouTube ana église na kendaka ana père spirituel na ye ana prophéteuse na ye soko moni na ba grâce ba benda ne pa na yo c'est que ba comprendre belé ba boya kono ba comprendre ebele ba boya koloba ba malika ba benda na ba comprendre ebele ba boya koloba non yo na ndaka ba fleur vu yanga nini nene moi si salité so bibi mo propre c'est que ça moi Dubaï na bibi na moi ko ya sa vidéo fia polo moi si salité ko ko cha maquillage ka kala mingta la
fille la plus kubuka ya ba YouTubers nyoso. Ana Turquie mais na Dubai mais tamutu munene. Osana mboka na luka ba classé na mino. Ba longono ba jeune ko kolane za assez. Luka bi misebso ta mobali mo bono ya bien. Parce que moi c'est sango atika ka sango na mobali ya bien. Yo ofinga ba tu me sango tika mobali ba Congo. Depuis YouTube ba na fille bota mobali ba Congo ka nenea. Ba tutu ba bima boy. Ba na centre-ville, ba na moi cité mais na Kinshasa. Mutu Benganga, na c'est la carrière émission, dans sa carrière maîtrise. Dans sa maîtrise, quand on a savoir vivre. Dans sa maîtrise ma casse, mais on sait qu'on a la culpabilité, il faut ouer la Karine. Parce qu'on a oué la Karine, na oué la Karine pour na oué na nani. A mobile na ngate, à sa copine. Parce qu'il faut na oué yaza moi ça bata papé vie. Na oué les ndengeni. A moi ça bata papé vie, ana ba chinois na e. Yo siko il faut diembe la Karine pour ba chinois ba kotala yo batala amour no so sala wana mama eza amour pour sabitabe tiko kombrier biso otonga Karine ba façon nene omoni Karine azo bate oswa semi mobimbo tiko lo mona Karine te omona anga omona afibo zo mona Karine te poani ema kambozo lobati ema mozo loba pona respect papa vina ko loba ngoti. Oyebit alors nene ko mekate pona bouger te ko mekate oza grand songi grand mopelisimoto ba amour lo ya lokutana amour lo kutana sala kana la sakarina amour botika pe mwana batu oza très amour solana karinte mais toi tu es la pire l'ami amour so yo tu direct na yo okosi ko kwa ke o chrétien moura oza camarade amour bozakane na Dubai bozakane partout. Tu es fausse ma chérie, quand ça teke na Karine on atala ko abona ko lokwa yo zande spécialité mama. Karine aza muta ko se presane munoko aseki asel amise galerie à lobby mais ko katete ke na motema na ye ayebi te que tu es fausse. Non. Alors ngana ko fana te Gel Show lelo la chanteuse na bando wela no Karine te parce que yo za mukala tu resteras mukala. Osala jamais la copine, osanga na kuto mukala, l'histoire va changer en côté. L'autre va vivre boande moko. Nene osala mukala pour la preuve na yom tayo lukana ndakwa Roger pour la ça rencontre na Karine. Osala mukala tu resteras mukana RTG noya Karine lati fois yambanga ngana na Freddy Akime yo lati crêpe à poussière pantalon ma bepolo o même Karine ça tu resteras mukala. Ce sont des dettes morales au longo na mutu na oti. Car nene osala na bakanda ya Karine ebele osala ba rage ya Karine ebele. So mutaza après moi guerre frère na Karine. So bengi mutu pas attaquer Karine. Na comprendre combien de fois ça na ba rage ça babilo mona sa mutema. Mais face à face na Karine, malheureusement au kokano kate KO debout. KO debout.